le président était direct. Il a parlé de la situation. Il y a Mboka, il Covid-19 et ça l'épée biso. Et ça passe au bout, ça va nous rebeller. Dans il y a Covid-19. Le président nous a pas seulement promis, mais le président a appelé la population à accompagner la Magmazosala. Lelo Oyo, et l'eau que ça la population, Mboka Moko Zamakasi, et Zalaka, Bomoko. Et longo wana libota bomoko nde permettre surtout kende malamu yango ya kobanga ezate baye bazobanga eza nini eza ba oyo bazaki na ba esprit mesquin na bango on comprendre ba boutiquaire bazaki na posa yake ba nyonga ba ninga nde balobaka na lingala faire du mal aux autres pour bon se retrouver mais surtout dans l'esprit ya développement on va perdre rien ndeko Kabila sala ki 18 ans na ye. Il a dit à Zangina Moutou. On va 18 ans. Ton fan c'est 18 ans. Que chômage est foutu à rater. Pouvoir, il y a table rase, il y a chaise vide, et foutu à rater. Bah comprendre que les lots oyo, ceux qui ont commis ba chômeur, et ça pour des individus. Mais pour l'intérêt de la population, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut reconnaître dans l'union sacrée. Union sacrée, c'est là où nous corruption. Union sacrée, c'est conscience. Congolais, né, tous après, il y a que lelo oyo, surtout moni ba député, na ba sénateur ba sa makambo oyo. Les autres mombala monté, nous serons là pour na côté les ma ko benga na bango. Te banda na bango. To yebi bisika ba fandaka, to ko benga na bango pe par force. Parce que toujours se prendre en charge. Donc on l'ingate dans moment oyo peuple congolais comme matière na politique azala diriger na batumoko boye oyo baseki mandaté na makambu état social ba dérouter na bango. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou. Mbote na bino bandeko balandi ya Correcteur News TV, Rachou la caramel to kutarana bino ngonga nyonso tout to pesa na rendez-vous. Wana na mona rabato Afrique du Sud, bazaka penza mbango na kotala lelo balobeli nini na Correcteur News TV, Rachou la caramel ameli biso nini ya basango bato na France. Papa Nangai, Jean-Félix Okufa Elima, Azolanda Ngai, Roger ML, mon grand frère propre Azolanda, Papa Kams Camille Kamako Azolanda, Roger le combattant, la bouche autorisée des Fachi Béton Azolanda, vous avez vraiment ébélé. En tout cas, les autres Belani, la barre est tombée. Il y a discours à la nation, mon compte Boka Otei Bongo Koloba, Kasito Luka Kapenza, Baba Maniola Kapenza, moi qui toko Penza actualité ango, de toponi pour Nabino Moko. Il y a Moimboka, la combo ya Sami, Wapepa Yazali Bongo président, il y a structure Bomoko, avec Fachi Béton, on appelle déjà Mbote. Ndeko Sami, Mbote. Mbote, mon Mboka, Maman Rachel. Bonne santé. Kitoko Makasi, Naïsengo, dans tout ça, fête, na fête. Fête, na fête, il y a solo, Balabi Mokonza Mboka a touché pendant mon thème, il y a Kongomani, le Lengeni, il y a causé la Penza, na discours État de la Nation. Na banda te discours ya année oitikoleka alobelaki wana tozena na année 2019 le 13 décembre alobaki année à 2020 egoza penza année d'action kasi to bito tela penza malamu ya moto simba penza ma otikoloba lelo soki to bito zonga mwa mukesima alakaki année 2020 année action ba action penza mingo chef d'état sali ezali nini ba action au chef d'état sali ezali belé na exactement ebele ki yake tokoki kotanga na misapi pe tokomona na bilembo yake kelasi ya bana eza gratuit ya banzela na kati ya mboka ya politique pe diplomatie oyo président aza na komema soki penza ndenge utolo ba penza bi na kelasi ezalaki penza action na banzela epai osimbi na mai politique soki bito to kangoka na siko oyo simbi wana tokotala bongo mwana mboka du cap na ye kamere na boloko ti lelo
oyo kopesa penza bato mwa soi na monoko akolobaki musu balobi biso te musu balobi o bato bakangaki nde bayebani esili bongo kozande bato ya FCC na kati ya politike nde ekanyika moto moko bato mosusu bakendeki mosusu mingi babimi mwana mboka na bi moimboka omoni oyo babengaka bonne gouvernance eza eloko moko boye lokola telefone ta android bonne gouvernance eza pratique oyo mboka bomo esengeli esalela ndenge tozwaka mai omeli ifo boka na poubelle ozomona yango benga bonne gouvernance mutu nyonso esengeli ayeba pembeni ya mokonzi nini esengeli asala ozali directeur ya cabinet ozali conseiller ozali bourgmestre oza nani le président vous a donné ba meeting oyo ba faveur fo bosala mais vous ne pouvez pas abuser de ça. La justice fait partie de la bonne gouvernance. Oyebi combien de combattants bakufa? Oyebi combien de Congolais bakufa? Oyebi a combien de batuti na minuto na est baza na kati kolela. Mais bonne gouvernance c'est ça pour nini? Ya ko esalisa état de droit na kati ya makambo. Ya ki oyo azalaki libanda ya justice azala rétablir na droit na ye. C'est totalement malamu. Action mokonza moka ben na 2020 mingi zaka ma état de justice bato mingi bakei makala bato mingi bakanga bato mingi babengisaki bango pena na bisambelelo oyo tokoka mwana mboka Jani Mabunda ex présidente ya Assemblée nationale kobela ke oyo tokomi na république des juges ba député ba côté malibana ba boyi bango ba kota na kati ya Assemblée nationale na pas du peuple donc ezaki penza ka ma ezalaki kaka babengi bawo na justice batemisi bawo na assemblée bawo bakei makala action ngo pena to moni mingi esimba yaka ngambo wana. Action eza ngambo te. Il faut koyeba ko identifier ngambo par rapport à quoi. Et ça na ngambo na temps d'élection et ça na ngambo par rapport à pouvoir en place. Un pouvoir qui occupe la majorité et ça na ndenge tambola ya masolo. Na koloba na mono ça mituna malamu pera ngabata boye pour toyeba ko yanola population à comprendre. Au moni ndeko Vital Kamerhe azaki ko répondre na justice. Il est en train de répondre au public. Il y a médias nebozolo belaboye. Mais médias royo kabi, tu as raison. Mais juge en sanini. Il faut attendre là, ba note na yo ayeba, ba preuve na ngenge nini ezali kokendele. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozomona wana, c'est un fils idem ya adenaye ya Tshisekedi wa Mulumba. Na ninga sana asamutu ya état de droit. Lui, il n'a fait que quoi? Il y a qu'à faire aux populations en lobby à faire ce biango. Il y a qu'à à côté la bateau moussoso. En lobby, oui, la population vous avez dit, mais si quoi mibe kobo lobby, nini. La justice a fait que les acquis des droits. Les acquis des droits, c'est quoi? On a tout côté on passe mon nene. Ok, mituna na yo zolo ba oyo, nazana ngo besoin pour toi no malamboka. Merci mingi. Mwana mboka Sami kasi kaka na kati ya 2023 ipe année d'action. Et simbaki loi sakata, loi minaku, intérimé ko intérimé nani mwana mboka Malonda. Boy na boy, toki ce soir Moindo Zangi champion député. Ba mention epai. Ba mini ba pétition. Kinga donc toki ko mona mambo ya nani ya est na biso pa ya basalaki commune rurale là na Minembwe. Donc ça qui penza moto pelaki penza makasi. Prestation ba juge à serment moto peli. Ti to ko na masuo babengi consultation union sacrée pardon na sima ya consultation masuo efungwami. Action on a penza si le ko koma boye. Ndenge bato ba ko lobake mokonza mboka musane kaka ko loba ko laka ko pesa makambo mais ako kokisa te. Lelo yo ko baboni. Mwana mboka na sebel makazi. Esika président Félix Tshisekedi Tshilombo azali wana afanite foboni mobali. Mobali sa mutu oyo animaka humiliation. Bafinga ye baloba buwe mais ayeba kubongisa ndako na ye. Abongisa etelo na ye. Lelo oyo Félix, sa maison à lui, ce n'est pas Bisika Yafandi. Sa maison à lui s'appelle la RDC, République démocratique du Congo. Osomona, tant que ko fandi sa mboka na ye, nde azofandisa ndako na ye. Il n'est pas mutu moko azokota pona batu moko boye ba se retrouver non. Félix on ne comprend pas na ye, biso to buni makasi mboka oya 35 ans, 37 ans,
bato bayebi yango mais apesi opportunité na mutu nyonso boya tosangana lelo babengi union sacrée mais tant présent comme na idée na initiative ya union sacrée c'est que azongisi biso na eloko moko oyo nakoloba na lingala bato bayoka yango très bien na bakaka na mboka bayibi koko babosani bonkoko na bokoso yo ndoza boye bakena yo mais idéologie na yo etikali azo pérenniser idéologie ya tisaki les pères ou les 13 parlementaires bafanda basalela yango zomona makamuna yekende na récit il ne promet pas il part des actes en actes ozomona tanga monike te libala to balaki libala angina démon et botanani siko to botibe mutu moko te po ani kasi ko bala tant que boyeba déjà que angina démon bakoza isika moko te bible lobi nini mobala ko fanda ye moko te esengelo zo mwa molongani yango mona ka nzamba salaka ada azoka na mopandi ada ndabimisa eva azwa tant swana eve on comprend ne mambo salema yo moni président de la république azwi tant ko swana population na consultation ayoka oyo population a lobby na mayem population lobaki il a bien parlé j'ai écouté le président de la république a détaillé nyoso population a lobaki pe azui mokano moko malamu pe mokano ngweza pona kusunga population congolais bino ba oza kosana kata presse esengeli bo vulgariser message ya chef de l'état. Merci beaucoup toko vulgariser maloba mokonza mboka kaka ndenge tokokoba na mosala merci benande ko tsengi biso lisusu na yango tokokoba na yango kasi lelo oyo maloba ne lisusu sorti ko sala l'état de la nation discours wana penza nini openza oyo omanyolaki malamu o peuple congolais pe akozela yo kango. OK, na kati ya discours ya mokonzi ya mboka on ozala pragmatique. La population congolaise bazawana bayimboka bazoyoka. Le président était direct. Il a parlé de la situation ya mboka na COVID-19 et ça lipe biso. Et ça passe au bout ça bandeko ebele na temps oyo ya COVID-19. Le président nous a pas seulement promis, mais le président a appelé la population à accompagner la Makbazosala. Lelo oyo, elo que ça la population, mboka moko za makasi ezalaka bo moko bo sangani ya batu nyonso po ete mango kende presse asa musala na ye banani ba asa musala bango tela asa tous les services tamba sangani mutu nyonso asa musala na ba norme ndio mona kamboke sanini ekendaka liboso. Le président nous a parlé, il y a Italie éducation. Les projets Rwanda, Burundi, on comprend. Les projets na bango, mais est-ce qu'ils ont une éducation en Mboka? Koko c'est insécurité na kata Mboka. Koya kobebi ça le social ya Mboka. Mais le président nous revient, il y a que tout zonga comme étant bana Mboka. Qu'est-ce que nous pouvons apporter na kata makambu oyo ya kotika yemo côté asala yango? Il a parlé de l'éducation. Il a parlé du social, il a parlé de la sécurité. Et tant que nous devons avoir des écoles où il faut former, on comprend, les policiers et autres, oui, c'est vrai. École de guerre, celui qui veut la paix prépare quoi? Il y a bien, il y a l'arrangement facile. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Na ava okoma na niveau ya ko beta mutu likofe o ngana beka likofe tétanos coup de tétanos na ko ikao alobi solo ote c'est faut ça na force na yo congolais a commis na problème ya estime de soi à perdre ba valeur ancestrale na biso congolais comme na niveau ya ko lana bo paya et pourtant biso moto zana biloko na kata bonzoto bonzame na kata bokolo mais Félix Azongi Sibiso nous devons avoir cette idée ya ko pour créer idée moko ya ko régénérer ba idée créatrice pour tout kende liboso. L'école de guerre c'est quoi? Avoir des génies créatrices o ba ko sala ke to innover dans makambo. Iyo sanga école de guerre na bilanga sani. Sozo kama sangu toloni ezabambe école de guerre qui a kemo kama nya attaquer biso congolais se fait baguer so bete gauche faisons sa droite ezamabe bible lobby la loi d'Italie rendre à César qui est à César, au bêti gauche, aux yeux qui porte à droite. Mais comment on a dit que Kobangi s'appelle mais
et koloba moi likambo mosusu sima nde balobaka en sous-entend les noms dits ya mokonzi ya mboka école de guerre formation ya policier awa sali liaison to be bosangisi ya armée ya Rwanda, armée ya Belge, armée ya États-Unis pardon, ya France par-ci par-là. Moi bosangisi ya force wana. Nini ko na sima. To eloko nini ko lax. Oui, moi mwana mboka nasoko malamu nasolinga pe mituna na vraiment. Et ça babilo moko sengé bat bayo kara malamu. Lelo oyo monde entier et comprendre que nous sommes les habitants de la terre. Et ça na mboka mususu te, monde mususu te à part terre où trop vivre. Botali na nenge emplacement hein il va planer c'est ça et ça ka terre où ça habitable na biso ya nguyo nanga. Lelo o il faut tous la solidaire. Tous sangana biso tout bon moko tous eloko moko tous ça les lango force. Le président de la République comprendre que mutumo ko bongisa mboka ta. Félix mo bongisa mboka ta. Azana besoin ya batu nyoso ba ya ba sangisa ba pesa maili na bango. États-Unis tanga zo ko pesa contribution na Chine azo une infrastructure. Ozomona ke ezo memamboka moko na développement. Et nous les lois nous les noirs tout ça sous-développés non. Les équipements sur la PC même la presse même la nyoso au comment que bo sam ça à l'aise. Ya kitango zo ba minso boy moi nous meso kabiso na moment monde des autres na biso parce que osa développer osa na cette technologie et Félix il fait quoi à ce côté dans monde wana ya ko sangisa ko fédérer les énergies positives ya kibiso nyo soto kinde elongo ya ba o baza na posa ke Congo ezo ngasima to longo na makama Congo ezo ngasima république ya guerre hein et ça république est équipée le Congo doit être équipé na makamu nyonso. Les États-Unis sont bon point. Bana les États-Unis. Ba noir on va vivre les États-Unis c'est banani. Tambazo ba esclave ba mongo c'est banani. Lelo oyo biso to comment te atteint to penser na mokili to zala elongo. Elongo wana libota bomoko nde permettre biso to kende malamu. Yango ya kobanga ezate ba bazo banga ezanini. Eza ba oyo bazaki na ba esprit mesquin na bango on comprend ba boutiquaire bazaki na posa yake ba nyonga ba ningane balobaka na lingala hein faire du mal aux autres pour bon va se retrouver mais surtout dans un esprit ya développement on va perdre rien Ndeko Kabila sala ki 18 ans na ye il a dit azangi na mutu oyo on va c'est 18 ans to fan c'est 18 ans te hein nza menim d'après Sarah Mikolo celle ba pêcheur ba yebaka lobi ezandeni ba mo ba raisonner mais nzambe yene mzazara mudazo prévoir na oyo lobi ekozalela nous on sait pas ce que Dieu prévoit on a ba o déjà ba kei mais l'autre yebe zanini nzambe pesi biso temps ya kibiso tout sangana to évoluer ba ba saki 32 ans mobutu azana kati obi place azali ba ba sali 18 ans batiki be bonga ba place azali mais fachi azana e bandeli ya elengi ya pouvoir bakeo akotika pouvoir isute fachi to kena eti nati mbula na mbula yango ti balinga ba 18 bakime bino boko annoncer atate to ko ka ba bon compteur à 0 moko le facha sali discours pour ko annoncer que coalition FCC cash abu pia le compteur à 0 la nenge facha zibo pour konzibo akotika isute nde bongo moi imboka na banza na za rolando malamu pozo conseil kitoko Félix ça doit respecter la constitution. Hein? Tous la nabato nzela te azo respecter mibeko ozo kamamboka. Asa la makamna ye nenge mboke sengeli. Mais obuka ka ba accord. Oui, accord et ça nini? Et ça constitutionnel te. Yep ça accord na constitution na article ni. Mais pourquoi ko sala ngo parce que baninga ba ko regretter accord akuna na Nairobi ekufi accord FCC cash eku finalement ba ko baki mokonza mo respecter accord mon côté. Mokonzi ya mboka azo respecter constitution ya mboka azo respecter oyo population alobaka nanzela boka bato lobaka nini Félix papa lobaki le peuple d'abord wana eza testament mobimba oyo ye isika azali aza kolandela aza kobuka eloko moko te tant toyokani na yo mama ozaka mama wana moimoka lundi photo ça no émission to solola pour ba congolais ba yoka makambu oyo eza ba vérité lundi c'est ngana to solola mais tant lundi to raté ngana yo est-ce que accord on les tenir déjà compte
nous devons être des gens pragmatiques. Hein? Batu oyo, tant au lobby na 12h, tout ça na 13h, et ça na 13h. Tous à la tête, il y a kende balbenga nzombo le soir. Na mutu mo la muki aibite nini na suka azwa, abengi nzombo le soir. Aibite so bi ekota non. Ezan batu o bazo pola, mais ba ndi matike ba pola. To continue kati ya salle l'Assemblée nationale, mukonza moka fala salle discours. Président ya Sénat zalaki parce qu'il y a un congrès de balobi ko sangisa na chambre haute na chambre basse. Mwana mboka Alexis Tamomomba batu bako lela kati ilu kambala kati batu bako lela na kati ini ko baboni mais ezalaki rendez-vous ya ba député na ba sénateur ba comprendre kaka clair que chômage est foutu à rater hein pouvoir ya table rase ya chaise vide et foutu à rater. Ba comprendre que lelo oyo soki tokomi ba chômeur et ça pour ba individu mais pour l'intérêt de la population qu'est-ce que nous devons faire? Il faut reconnaître dans l'union sacrée. Yeah? Union sacrée ba pese la mututé mo corruption. Union sacrée sa conscience. Kokota na luwante pour éminer ndena ko bimisa. Yo bandana na likambo Alexis Tamomomba asalaki nini po ba ikongomani ba wolola na ilukamba. Pour ce qu'on compte dans dossier ya Kanyanga nazana kati nganaza congolais ba député oyo bazaki élu bangonde bazaki koyeba o bazaki kosala ba sénateur babi o bazaki kosala ba comprendre que bureau ya Jani Mabunda aide bangote lelo yo Tamomomba oyo azako sala na makamu na ye. Non, moi je pense que il doit être responsable. Il y a que sauter. Il y a un peu moko tambo baga boyi ko la ko nager. Non. Hein? Nage on ezaba nage moko ya maité ozwa oye coloquer na piscine moko ya 2-3e rue limité. Non. Ezaba nage moko intellectuel. Il y a ko que non quand les choses ne vont pas bien, il faut savoir démissionner. Kozana respect wana kibomoto ezana kati na yo ke mango esi mathématique parce que ilukamba isolo ça s'annonce pas au chokuta la mukonza boka bimi bouche b ça s'annonce pas jusque là ils sont qui salamité on a dit discours mukonzi bien gouvernement na minute oyo bazo jouer les affaires courantes hein na ne bazaboué tango moni Tshibala hein Nzenza azalaki wana ya ke badnose ilukamba. Ça a pris combien de temps? Mais qui signait? Ce n'est pas ilukamba qui signait. Celui qui jouait les affaires intérim, yene zaki kosala ko signer on prend makamone sanini eleka. Yango na mito il faut comprendre que ilukamba aza déjà démissionnaire. Azo sko yo de courage ya bo pikiliki ya bonzoto ya mwana mobali afanya le bikete tala nenge ezali mais étant qu'un diplomate azolonela nenge présent lobby naye yepa ke bongo omona lobby il fera partie du passé. Merci beaucoup, il fera partie du passé mais pour te succès moi question mon suso tout mona kingai question ya Kanyaka ba député to waki bongo na maloba papa Molière ko ba ke ye nde bato balobaki ba accusaki ba IFCC balobi ke non ba preuve ali ba texto. Et moi, je suis un député qui a changé de compte, changer de numéro pour avoir $7 000. Il y a le niveau, le poids, 7 000, les 15 000. Au moins, toujours ma politique, oyo ba Congolais bazoyoka. Masola balaba les a ndembo oyo biso rosa dangote. Hein? Bah $15 000, bah 50 000, bah nini. Non, non. Le président de la République a ça n'attawanate. Jean-Marc Kaboud a ça pe n'attawanate. Biso bah Congolais ne toza pré ya kelelo oyo soto moni ba député na ba sénateur ba sa makambo oyo ezota mombala muté. Nous serons là pour na kotelema ko benga na bango. Te banda na bango. To yebi bisika bafandaka to ko benga na bango pe par force. Hein? Parce que toujours se prendre en charge. To ko lingate na moment oyo peuple congolais comme matière na politique azala diriger na batu moko boye
oyo bazaki mandaté na makambu etali social ba dérouter na bango pour na destin ba congolais le destin de congolais hein? Il faut l'avenir ba congolais et ça venir heureux au moins la Congo est mboka mo riche mais to linga te mboka o riche o na moment oyo makambu ile mabezo sale mame mboka na miso zo contenir bola mwana batu mo individuellement ba yaba hypothéquer yango moni congolais nyoso aza déjà prêt ya que ceux qui batona baza d'accord te nous allons nous prendre en charge ya dissoudre yango parlement et chambre ya sénat sans que même le président de la République aloba po tension oyo eza na mboka oyo boye bayango tension moko ya guerre président lobaki bamba guerre pona ba soda mais biso ba congolais toza prêt à éradiquer les antivaleurs na niveau que elungwa na mboka oyo mwana mboka kozonga mabete eza na ndenge akanda te population congolaise sengeli bayeba vérité bayeba pe na kati ya mboka ndenge nini bato bazali ko vivre na sebeli mongo na rappeler que ozali bongo président ya structure Bomoko Fachi alors expliquer ba yim kongomani bayeba Bomoko Fachi objectif na yango et pour na rapeni eza Bomoko aspect Bomoko idepes Bomoko eza kopone ba valeur ya unité ba valeur ya démocratie ezo benda batu nyonso na unité aba le tribalisme aba la corruption Bomoko eza eloko moko ezo longola batu na sens na bango tribal ya que parce que tel tribu ezui biso tozala mécontent non Bomoko eza nini ya que mboka ezotema malamu te biso nyonso sans coloration politique le président Big Sami Touakoufi Kawaza ya bino awa Bomoko azosenga batu nyonso baza na unité wana sans complaisance parce que na unité nde toza balongi na Bomoko nde toza babolongi Bomoko pona ekolo Bomoko tosungana na kosungana ya biso na bino nemboka ekoke liboso batu oyo babatelaka mboka ezaka ba service te mais ça rende population Bomoko azoya wana kosenga batu nyonso komita la te parce que yo za élevé mais zo batu nyonso na même niveau tout pote ba nako évoluer numéro ya téléphone eza simple ba yebi yango WhatsApp babengaka tango nyonso eza 084 31 41 500 084 31 41 500 bokomona wana biro Bomoko ekoyamba bino tokosolola po tolingi unité union sacrée eye kokuta Bomoko en place pe Bomoko ezolinga ke to accompagner les objectifs et les actions ya union sacrée ekende musika merci vraiment très content ya koyamba bino. Merci beaucoup Tokomina Souka, Sami Touakoufi président et la structure Bomoko Fachi avec Fachi Béton na IDPS. Tondi bino botondi bolanda kibiso banda e bandeli buta Tokomina Souka botika la toujours côté branché ba ya Afrique du Sud ba ya Paris nazomona Sieski Bidoya toujours branché mon grand frère propre Bidou maître Nyamasolo bozala toujours connecté branché bo partager ndeki ben élément na bato mususu ba baka nini le ba milelo na correcteur News TV et pas moyimboka o abino mo lobeli rachula caramel pe merci mingi na diele de maweja ndenga le mbaraté pour na ko traiter ba image ya kitoko pour les communes na bino na ba téléphone na bino pe na ba télévision na bino Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.